Bote na yo mama. Bon biso kombo na bongo biso so to kompe na mboka ni. Bon, kombo na ngai papa Antoine Bolombo. Nazwami na localité ya Ngonzi Rive. Ah, to komi na Ngonzi Rive. Ngonzi Rive. OK, d'accord. Bon, c'est quoi okoko yebisa biso? Bino bomonaka mai ndenge ni. Bon, biso banda bokoko to pe bomwana biso tokoli na mai. Donc tomonaka mai lokwa te danger moko ezali te. Tomonaka neti ke tokovanda na mai ma besoin na biso nyonso na mai. Mama bana banda zemiti kokola abanika na mai. Bongo somo na mai penze ezalaka epa na biso te. Po tomoni awa masuo ezotambola vitesse. Mais okomona ba mama na bazemi, ba mama na ba bébé, bana mike, ba tata, bango nyonso bazoya kokanga masuwa. Bazobanga te. OK. Kobanga penza ezalaka te. Po ezali lokwa likambo moko ekomi momeseno habitude. Bon, tout le temps, masuele kaka pembe na biso, omona mwana tango azana na mwa muke, azokenda na boîte mo bambonge wana azosakana yango tango akoli ami adapté na ndenge yango ti bokolo azui manière ya bien. Donc somme masu ezate. Bongo tango akofungola pe okoyebisa biso na ndenge technique wala bosala tango akokanga na technique bosala tango akofungola. OK, technique otune za mibale. Ya liboso ndenge toyaka tango toyeti tomoni moto amasu ebande opusa na pembeni. Tokebaka so imbango eza makasi na masu atokebi na mbongi ya liboso. Bon, il faut telemisa boîte au droit. Tango telemisi boîte au droit, de peur que tango moto amasu ezoya etuta bino te. Sika ozota la position so ba boîte ezale belé au kangate. Lekisa sima. Tingongo komona ke bokoti ya position ya bien ba boîte ezali pembeni tope, pembeni ya masuwa wala nde bokangi. Au même temps moto ya sima to benga depenzi to pe guide o asimbi yenda ya kai kuna azo guide moto aliboso pa bwa ke maloba tinda boye ti esika mona de position bien tinda wande okangi bwa to à l'aise. Omoni bazo sauter ba. OK, bon sika wa bato ya kate sengeli ba sauter ya liboso ba sauter azembela na singa. Po système ya ko simba za na boîte et puis mbisa bato ebele na boîte. Tango boîte yana charge makasi yo moko okokate. Alors il faut sauter na mbaka boîte za pembeni po oyati au fur et à mesure mbangu na bino elemba bokanga singa masuwa. Bongo siko pona kolongola boîte. Bon, pona kolongola za facile. Kolongola esengi nano bato moke bakota na boîte. Sikawa ba forcer boîte liboso singa elemba. Tango singa elembi moto liboso afungoli, moto asima teka ikoto bolingi okendale. Boîte ebimi mbala moko ekeba. Azomona mutali bosa kamati boîte atindiki il faut ebime bale. Po soke ebime bale te vitesse ya masu ya ko benda isu bino ti boko kanga mawana et o causer peut-être accident. Bongo sikoyo accident liloba suka isani bino soke okpe na mai. Bozo nager, banga kaliwa te. Bon, liwa ezelo komoko naturel. To banga kango solo mais technique ezali. Lokwa na masuwa mbangu boye, soki bodindi pembe na masuwa. Yo esiko zo kota wana kota libela. Bon, dans une minute seulement tango zo bima masuwa eleki musika. Donc soko sai ke o précipité o dinda muke no kite o bima mbangu okuta na motere kuna elisi na sima. Eko sala mabe. Merci. Motema mape meke. Mape meke ya koloba te. Po ba voyage belé. Tozo sala wa mbula likolo nzoto. Ba che oyo tozo mona ke ezai imperméable mais ezai perméable. Mbula likolo nzoto, moi likolo nzoto, kolia matata kosukola une fois par jour. Mais ça la bien te. Olokola to moni masuwa oya mbula matala saela biso. Totondi na esengo meke itebe kokolo. Bongo boye bisa bakonzi na biso kuna. Akana itebe kokolo te. Ba itebe na biso zali oye mata oye zonga po e faciliter biso na transport. Eloko to sengi na ba imbula matali yango wana. Bakanisa pasi na biso. Merci. Mataki wapi pe okeiti wapi? Na mataki na kin na okita ana lisala. Mataki na Kinshasa. Bongo omoni ndenge ni banda Kinshasa tiawa o trouver première classe ya ITB Kokolo ndenge ni. En tout cas première classe ya ITB Kokolo eza tellement magnifique. Totamboli malamu ake eza kitoko.
ake ezalaki kitoko bon nyonso eleki kaka malamu totamboli voyage moko kitoko makasi mposa okita kuta eza te ata tobetela biso aller retour bongo sikoyo kote ya kolia omoni ndenge nini? En tout cas kota kolia tozalaki bien servi tobandaki kolia biloko lokwa babandi okanela biso yango ya kokanela bakotela bino biloko na mesa en tout cas olie obombi mpe mosusu tozalaki vraiment très très bien servi. Ok, d'accord. Bon, tomoni wana kati ya masuwa omataki na mboka nini mpe okeiti wapi? Bon, namataki na mboka Mbandaka na zero mission de service nakei Lisala na okita Lisala et puis à partir de Lisala na ko prolonger mission na ngai na Gbadolite tina Gemena. Okoyebisa biso ndenge nini? Awa oza na 4e classe? Awa naza na première classe na ITB Kokolo. Okoyebisa biso ndenge nini omoni première classe ya ITB Kokolo, ndenge nini ofandi, ndenge nini omoni nde bayambi yo bachambre na bango eza ndenge nini? Okoyebisa biso moke. Oui, na ITB Kokolo vraiment tina même kolula au voyage na avion ezete na mati na Mbandaka vraiment premier accueil ya personnel bayambaki ngai très bien balakisi ngai chambre au point de vue propriété chambre ezali kitoko propre douche makambo nyonso mbeto ntango nyonso baza kobongisa et point de vue sécurité ata même olingo olala polele okolala parce que service ya sécurité eze koveille 24/24 heures vraiment na sepeli mingi na bateau Kokolo. Bongo côté ya kolia? Côté ya kolia ezali très bien. Omoni ke na voyager nazaki na nzungu te nazaki na eloko te mais naza kolia comme si naza epa na ngai moko na ndako na tongo petit déjeuner na 13h 14h na lei mpe nazusu biloko mosusu na bomi na chambre mpo nalia yango na ba 20 heures avant kinalala. Oui, awa namoni eza masuwa Kokolo esemi na libongo ya Lisala engai na qualité na ngai ya commissaire fluvial et commandant du port représentant légal du ministère du Transport et Voies de Communication qui est le grand patron VPM Excellence José Machila atindeli biso eloko ya mutia. Alors moi-même je m'appelle Monsieur Makolo Mbwassin Damien, commissaire fluvial et commandant du port. Omoni ndenge nini ndenge masuwa ekomi awa ekomi lisusu na fleuve? Masuwa ekomi na fleuve, je connais l'effort du gouvernement et l'effort du VPM Excellence Machila mutatine biso masuwa oyo parce que dans un rôle il y a pouvoir na compétence de na attribution na ye. Eza photo te. Ndeko bana toza kokoba bele mobembo na biso na kati ya ITB Kokolo. Bongo tomoni lokwa topusani mwa ndambo lelo tozali na posa pe tokoka bongo kosolola na capitaine oyo azali mpe komema biso tokoka koyeba ndenge nini aza kosala mosala na commandant Esele Dominique ya ITB Kokolo. Na ITB masuwa munene boye ezalaka na bakomanda boni? Bon, nazali awa toza 4. Premier capitaine ngai, 2 deuxième na 3e capitaine. Bando bandi musalo ese sali bambula boni? En tout cas, bandi musalo yo derrière Esele bambula bena comme na 45 ans de service. Ebele hein? Bongo mosala yango botangelaka yango kelasi bobandaka na secondaire tina université to ezali kaka bofandi kaka bozwi formation to bandaka na école de navigation. Côté de l'école de navigation to côté quoi élève batelier te malé mais pendant ce 6 mois une année bimi au commis batelier stagiaire batelier tu vois au seul musala malam cotation malam
allez va tester pour passer capitaine stagiaire. Beaucoup dans l'école de navigation. Ils ont à l'université? Bon, en tout cas, les permet de aller comme le niveau universitaire. La promotion a bien l'air au côté de l'école de navigation. Vous avez combien? Tous allez à 30. Tous allez à 30, tous allez à Ebele Bakoufi. Nous sommes dans la régie de voie fluviale. Nous sommes officiers baliseurs. Première promotion à Bango. Nous sommes à Bisso. Alors, tous allez à 30. On a 30, tous allez à 17. Mais Ebele Bakoufi, Ebele Balongwe na Bango. La promotion est tout cas 4 quoi. Mais Ebele Bakoufi, Ebele Bamsusu Balongwe, pour Mamba Masu a payé salité, Baokumbani. Mususu Balongwe n'a pas changé mes salaires. À Longwe a moni que Musalo a moni que peut-être pour Masu a payé mais c'est précieux le soutien a changé le service à qui nous sommes au Pikaki Pende et Lingelo Bao Pende za Musalo Nzambatindela. Bon, on a moni le col à Koko Salabongo. Tozonga nano awa na o etali masuwa to bandi ko kende toza ko kom awa to komi wapi bon awa bumba wana liboso na biso to ko mabumba soko to zo kalondende na buto le lote de 1h à 06h mbesi to sema ki bumba kala ti bumba omoni temboka na biso eza vraiment o balobaka continent to si to silisi ba province boni to bandi na engumba Kinshasa to katisi na Mai Ndombe to komi Équateur sikawa to komi na Mongala to zabe kokoba tito kino ko suka na chopo nano Kinshasa te Kisangani za ba kilomètre bo Kinshasa te Kisangani eza 1734 km ya solo 1734 km. Le cas que tu comme Bumba, Bumba c'est à 1347. Donc tu es à 200 quelques kilomètres pour tout comme Kisangani. Bon, Mbanda Kinshasa Mbanda combien de kilomètres? 700 kilomètres. Musika Musika. Siko poto kende na Kisangani kuna banda tolongwe Kinshasa tozo kende Kisangani. To sala mikolo na nzela. Bon, au moins mikolo tolobaka tobika ke to sala mikolo bo. Metala londende ko zabiso, mbule ko zabiso, esika biso molili muso ebimaka. Moyo mona ta nzela ezate. Alors pendant ko battre la masuwa, na ba passager to zala ngoto aka obligé to telema. Et on to préciser te que to comme to pesa ka main avec des réserves. Bongo okoyebisa biso ndenge osalaka mosala no ya komema wana soki neti masuwa ezokende etengami boye obaloli yango boye ozongi sima obongisi boye osala ndenge. Bon, yango eza mosala ya maele na mutu na misu na yo to tambola bona otande mai ezoya soko place zelo ezali na ke place zelo ezali place mabanga na ke place mabanga ba place mosusu ekangama na mutu libela ezaka lokola yo siko zaka na ndako na yo tango longo atioke na mosala mukola mbula oyeba afuna leka nzela bo mukola moyi oyebi nzelo leka po ya nzela manili ndeke pe fo capitaine ayeba 1734 km na fo ezala na mutu na yo. C'est ça. Mutu moyi. Ça. Bongo mikakatano nini omoni ndenge tozotambola bona mwa ndambo nano totambolia. Bon, mikakatano tozi national maili kaki makasi penza. Maili kaki makasi vi aussi kilo tozaki nango nde tozoki mwa koko somuke mais tozoki ya kokata convoi kolekisa ndambo. Tango memaka boye masuwa soki eza kilo to eza pepelo oyebaka eza memi biloko ebele to oyebaka te. Ah, il faut yeba. Okomana tanso masuwa ezotamba su vitesse makasi te atosala bi vitesse makasi te oyebaka te ezali poids tel tozali nango nde yango ezopousse biso totambola na kilomètre na vitesse wana. Lokola siko tozotambola na batonne boni sikoyo tozalaki na 1500 tonnes au départ ya Kinshasa totiki 600 totikaki na 900 na 900 awa na Bumba toyebisa 200 po totikaka na 700 tonnes. Sikoyo oza fier na mosala na yo? Oui, naza fier na mosala. Makambo etali administration ya masuwa pe nyonso eza na maboko na yo? Bon, ngai naza kocentralize lokola na biso ke toza na bacapitaine misato nsima na nga moko ali chargé d'administration mosusu chargé ya matériel. Bon, troisième capitaine aza lokola assistant tozosala na ye puisque lobi ya okoma deuxième capitaine. Bongo babarge wana oyo ozomema oyo nyonso ezaka ya STP to eza ya bato bino siko bolue?
Ils sont à SCTP. Bon, bateau, oyo, neti ba restauration, ba nino ezakuna. Kaya SCTP. Te restauration est privée. Ils privé de baya ko sala associé na biso na SCTP pour to kabla ba bénéfice. Merci. Oza suna liluba msu ya ko bakisa. Bon, na zapa ilo msu bakisa te na nazo senga kaka na ba konja mboka ba reconnaître musalo. Oui, musala ko sala 24 sur 24 olala kate. Pongi ezate. Alors basa ko la moi sabotage. Ba sabotaka musala na biso to sala. Accélérateur. Accélérateur. Vous avez dit que nous avons deux moteurs. Tous les moteurs, il y a bâbord et tribord. Bâbord est côté gauche, tribord côté droite. Vous avez accéléré, mais on marche avant, on stop comme on marche arrière, selon les Yomoko Mouni. Bon, il y a des alliés, il y a un guidé, gouvernant, ils ont gouverné. Puis ça va, on a degré mon coup, il de tous autant quand on tombe sur la voiture ils m'ont réglé est-ce que faut ça la est-ce que dans zone ngai comment ngai Maouté Junior hein OK d'accord tout le monde ata ko seta fufuta tout le monde ata masangu te boto ya eloko te bon maman tozana produit ebele tozana masangu tozana mafuta tozana café et puis tozana fufu boto ka ngo bon toteka kango na bumba abumba bino awa na ebonda bauti na biloko bokena ona bumba bomemaka ngo ndeni na bwatu na mutuka na bamoto na bavelo bon awa na bumba tozana 3 transport tozana moto tozana motuka puis velo nde leki ba transport nyonso tozana ngo na awa na bumba ti bumba combien de kilomètres awa ebonda na nzela mokili 12 km na nzela ya mai 8 km sikoso bino boteki ndenge wana lokwa masuwa eyebo respond ani boye oteka te bolenga oteka na bumba bon mingi baza ba pêcheur te mama bumba nde bati ba acha fufu acha mafuta acha café acha nguba iloko ebele bongo awa pe on dirait bayebi kokanga masuwa te tomoni ka bana bazokota na mai bazokota na masuwa na kati ya mai wana za kutimi na mboka na baba baze ba pêcheur tala nde bana baosana kaka mama tala nde bana baotola ne bale po sakana na mbonga masuwa baosepela masuwa po bana musu baze na mboka bamonaki yango te olobi nini na bakonzi ya mboka kasi mboka eza kotambola nango bien mais tozangi nde transport ya nzela ya mai po biloko na biso ekende kisasa mpona kotekama no bamasuwa ezali te na babaleniere bamasuwa wana bato boprefere ngo mingi te bamwa misusu baza bakomi mikolo baza kobanga moye na kotambola na bamasuwa wana eza te elata banzete babiloko ebele condition ya kofanda eza bien te masuwa ya kitoko eza na condition ya kofanda yango iyo tomoni awa kokolo empui tala mboka classe etangi te elandi kotala masuwa awa na mboka awa ndenge eza kotambola na ebale yango nazozwa keba maboko na yo ezokuta je ne sois pas précipité dans la vie. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Écoute, un jour je dis dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils des hommes, pire que le Fils des hommes, était belle. Je reprends pour bien écouter. Oh. Un jour je dis dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils de Dieu, pire que les filles des hommes, était belle, était belle. Ils étaient attirés et pécheurs par cette attirance. Ils furent condamnés
ndenge toti kosolola na mwana mboka esele oyo azali bongo kokamba to pe oyo azali bongo capitaine ya ebakata ya masuwa oyo tozali konana nango kino Kisangani bolandi ndenge ayebisi ndenge bazali kosala mosala na bango tokanisi tosuki nano te tozabe konana so tokomi na ngambo ya Kisangani pe tokobakisa lisusu masolo mosusu